Comment le bishop et le pasteur Coutinho peuvent parler de lui, les enfants et nous. Nous voulons dire à la famille que nous ne vous laisserons pas. On sera toujours ensemble avec vous. Nous sommes tellement touchés nous avons beaucoup de tristesse et de douleur pour la mort brutale, je peux appeler ça comme ça, de notre bien-aimé, le frère Teach. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle aussi aux artistes. Prenons l'exemple de ce grand monsieur qui dort aujourd'hui, qui ne peut pas encore se lever comme nous. Et nous allons encore un jour le rejoindre. Prenons son exemple, être loyal, comme vient de parler le pasteur, être fidèle, mais garder notre caractère. C'était un homme de caractère. Frère Teach pouvait te parler la vérité comme ça, sans problème. Et puis, donc c'est ça qui nous a légué. C'est pourquoi vous verrez nous autres pour la mémoire naïve. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous voulons aller enterrer notre frère, notre bien-aimé, Tambwe Teach Chilobo. Nous voulons enterrer Tambwe Teach. Nous allons appeler la pastorale de la France est représentée par qui ici? On commence par la Belgique. On va appeler le pasteur Alain Bossengue de la pastorale de la Belgique pour dire un mot. Pasteur Alain Bossengue. C'est là. Voilà, je vais poser des questions. Você lá encore vite fait pour mater ici. Pour mon accueil. Il a fait vite fait. Il a ça, fait vite fait. Bonjour maman. Oh, grande sœur. Oui. C'est mais qui va quand moi qui n'a vu grande sœur. Ah. Allô. On est mis quoi que grande sœur. Les padres. Padre, Azo il y a quel rendez-vous mon beau-frère. Grande sœur fait. La seule musicienne, souvent à part des babas, les babas tant qu'ils ont la musique ici pas. Dans donc les mêmes couvre-feu zali, bah c'est la commande. Colonel moi comme d'autres camarades nanda. Alors c'est comme ça bah c'est quand même mariage. Quoi?
Non, tu n'auras pas image à moi. Ça m'a été évité. Ça m'a été évité. Ça m'a été Là, c'est sacré, pourquoi tu es dans le cimetière? Ah ouais. Mais vous voyez, il faut tourner, il faut tourner. Juno. C'est bon. Eddie, c'est bon pour la porte. La voiture, c'est bon. C'est bon. Charles Renaud. Pierre de Charles Renaud sur le programme. Ike. Ça va, Kana? Ça va? Boniban? Ça va, maman, Nzambe. Ah, ça va? Ouais. Il y a un qui va. Papa, on va pas en aller. Ah, ok. On va passer à mi ma voiture, parce que le téléphone est en haut. Azabio? Wabi? Ah oui, pour faire un petit téléphone, c'est tout ok. Ah, ça va, papa, je m'excuse. Voilà. Ndenge katanaki nanda ikolubaki biso tozana matatoli ya le patriarche Tambwetichi. Otalaki nazali moko oyo nazalaki na 2000 na année 2000. Ceux qui se souvenir la campagne, il y a Renard Bonquet dans l'année 2000. 20 ans passés. Nazalaki sans album, ça paraît comme bizarre, mais quelque chose en disant Bezalaki. Mais l'homme de Dieu, à l'époque, David Tambwetichi,
apona kinga sélectionner nga parmi ba musiciens boyemba la campagne munene ya Rena Bonke campagne oyo sangisa plus de 20 000 personnes na Tata Raphaël na Betino Liboso na kuna na salle na conférence et monani make donc tambo titu zaki mana réseau ya kopona muto nde ba ekuchanga na bitina Tata Raphaël et souvenir wana na wiko bosana ka yango ata mukolo moko te amen et loko mususu simplicité malgré aza pionnier ndenge to reconnaître ka ba papa adina bala ba maki réveil na évangile ndenge mo pe biso toujours reconnaître tambo tiche na musique pionnier oyo ba bandi lelo biso pa tomona musique oyo bimi elongwe na banzela ya ba koti na elongwe na ninga ba mumpe e koti siko na ndenge moko make ozomona ke seben na ba tumsu banda ko critiquer seben le ba ko mo beta ba seben donc euti wapi ezali Fox Day tanto tanga Fox Day tozomona tambo tiche na kati tozomona ba papa Katalai tozomona ba Kabongo tozomona bango nyoso tu mais na ngina ibisabino ki mosala nzambe basala nana okiko wanga na kolo Yesu tala mwando yo Yerusalem à l'époque nga kuna païen donc na yebi kuta tanda mbete molimo na epe manaki nzamba pambola bino alléluia bien aimé na lingi mama Rema tozana mama Rema Sabaoth yepe aloba mwa liloba moko pour la gloire ya Nzambe. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Tous là comme le papa vient de dire. Tous Lela, tous Kanissa, tous Kumisa Nzambe. Pour la Moumbounaye, grand frère Nabiso, Yaya, beau-frère. Mobali, il y a sœur Nabiso, le pasteur Amissi Toumba. Tous ensemble. Voilà, Mignon le Bézat et que Dieu vous bénisse. Ok, bonjour maman Rema Zokalo Bapenate, maman Ida, moi ça passé le zolo pas en Simale qui a maman Toumba, Marie Claire, à Kolobapete, MC Mopa Kolobate, ils sont zolo parce que tous amis ba tous me campé pour vraiment fort, pour tout me campé pour Tchabino toujours dans le temps en fait Hollanda. Donc tous en kosala les Cameroun pour la gloire à Nzambe, pour la gloire à Moutouté. Tonique Nzambe à Lola Akorako Kumisama. La Bible dit que à lui soit la gloire. Kembo et Kokina na Yesu Nzambe na bon moment. Pour rendre grâce dans Nzambe na makamu sur Elibiso. Il y a un temps pour toutes choses bien aimées. Les locaux botamako locaux soit mais sache un jour que au la habiter un problème autobéni comme liwa mais liwa est allé loko ya quelque part ils appellent que c'est dans le sens que on sisi course nae évangéliste on sisi course na mokili ake ko paiement donc nzamba pambola biso ya ko ya passe tout ça sous te biso to ke place ya zali aima kanzemo minga linga ki to ema ona ye Yema, Yema, Jérusalem, ma Jérusalem, Yema, Yema, Jérusalem, Moninga, Yema, Jérusalem, Osela kanini, Poyo Bongwana, Yema, Jérusalem, etikali moke masi ya kozonga na Jérusalem veut dire faire tisoni manzemo mingi alinga koyema mingi Jérusalem trop même na ponga bi soki boyebi nzemo ema Jérusalem Jérusalem Yesu akotaki lokola mokonzi Jérusalem
à l'époque, les années 80. Alinga banzemba ye banzemba ne mingi peut-être encore ye ba peut-être skoto ko kota na ko déchiffrango alinga ko yembela Jérusalem trop motema na ngai ezali seko kanisa timo kolo Yesu akosonga bomoi nanga na Jérusalem ko vivre nanga na Jérusalem Isengo nanga na Jerusalem mboka kitoko ya Nzambe Bedi kaima wanzembo wa Jerusalem ebele Aima kinzembo monsusu Nakoyembela yo nzembo ya sika na bomoi nangai Nakosenga kolo Yesu nafanda na ndako na ye pona mona bolingo oyo ezali na suka te tambwe tich kumisa kolo na loyembo ya Masia tokende bansoko buka Jericho na loyembo ya Masia Zemwana, nous venons que frère Ticha ayema ki Jérusalem finaye presque mobimba. Awa to le kaja péage ya liboso. Donc tout ça koya bande kowaza na biso na ba papier lifa pasteur Vincent Miguel Dorcas Kaja Thaïs Kelele na Miguel bazo bango se belé bazana sima bazoya yango biso to avancer bango to biso ali boso toza kubenda na mwa mvule bando beta mais lipamboli mvule zaka lipamboli vous savez ça mvule za lipamboli pona biso donc tozo ke kolela na sampula mokonzi akumisama tokozonga ya bino d'un moment à l'autre zamba akumisama au nom de Jésus-Christ ainsi parlez in the name of Jesus amen Amen. Non, moi. Fais ça, madame.